triste nouvelle, triste réalité, la famille, triste nouvelle, sango ya pasi, sango ya mawa, sango ya kulilisa, sango ya kusala pasi, mingi na motema, kolala kolamuka na basango ya pasi, kolala kolamuka na ya mawa, kolala kolamuka na ya kulilisa. Tozalaki na matanga ya baser Eunice Manyanga, mama na bango akufaki, lobi nango pe lobi samedi c'était le 40e total en date, c'était le 22. Na bapokwa toyaki kozwa sango ya mwana ya jibe mpiana oyo akufaki. Lelo dimanche bandeko na nga toye kolala tolamuki ka boye na kote ya bacomédien na biso toye kozwa lisusu matanga moko ya bacomédienne auti kotika biso na bapokwa ya lelo dimanche le 23 mars 2025. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandinyo soyakala, bienvenue na ba onyo soyasika. Kande toye bisarabino boye imalamu na chaîne na biso, chaîne moko yaba analyse, chaîne moko yaba information, chaîne moko yaba na nzambe, chaîne na biso oyo toyaka kotonga tse kotonga, toyaka kobeta na biso masolo na bakombo abatu. Kande na yebisarabino moya beta masolo na bakombo na biso eza te pe ekotikala kozala te. Biso wa masolo na biso to beta kango mingi kaka na bakombo ya batu. Bandeko nanga lelo oyo na mimili bino bacomédien bandeko nanga ka ndenge boyebi bacomédien baza kokufa se kokufa. To bandaka toujours na bacomédien na mois de mars chaque année. Soki bokoki kozonga na sima depuis 2022 chaque mars au mona kaka moko ya bacomédien bandaka soki eza mobali te eza mwasi. Oya kobanda oya kolanda ekozala mosusu. Ezalaka soki bandaki na mwasi oya kolanda ekozala mobali ezalaka bongo. Soki ezalaki mobali oya kolanda ekozala mwasi. Biso moko toutaki komona awa c'était quel jour? Vendredi, jeudi. Oyo bakundaki papa na biso Richard Mokoko oya kufaki moko ya bacomédien azalaki ya mobali. Lelo awa pe toye kokufela lisusu mosusu comédienne ya mwasi bandeko nanga ezosala pasi ya makasi. Avant ya kokota na mozindo ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. Soki okoti sika na chaîne na biso ya Kisongi officiel na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Mama année ya sika solo ya sika agrandissement de troisième jambe ki mobali esalaka te pe eza mukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibro trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mokulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavke bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension tope obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela.
La santé n'a pas de prix. La famille, batte la santé na yo, soki okobate la santé na yo te, motomoko te akotikala ko batte la santé na yo. Yango nga na encourageaka toujours batu, na sensibilisaka toujours batu, na ndenge moko ya bien, batte la santé. Soki ozomona ke na nzoto na yo, ozomi yoka bien te, benga Gave Cœur na lombangu aya kosunga yo. Benga Gave Cœur na lombangu bandeko nanga aya kosunga yo. Toboyi na biso ezala te ke non, yango wana ekomi kobeba, yango wana okomi kokweya, wana nde okomi kolela si je le savais, ezalaka bien te. Soki nzoto na yo eza bien te, benga Gave Cœur aya kosunga yo na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko. Ba joyeux anniversaire nanu na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Na yebi ke boza ebele o bozo célébrer ba anniversaire na bino, ka ndenge toyebisaka bino ko célébrer anniversaire ezalaka lipamboli tant de personnes lelo o baza lisusu na biso te. Mais soki yo nzambe azobatela en tout cas ti lelo ozali kumisa nzambe tombola pe nzambe yango profitaka pe pona ko célébrer anniversaire na yo na ndenge moko ya kitoko. Yango kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Nos sincères condoléances na ba famille nyonso oyo baza na matanga, famille nyonso oyo bazolela kande toyebisaka bino tango matangi yaka eyebisaka mutu te ke no lelo nazoyepa na bino lobi kuna na kokende pa ya bakingandi te. Matangi yaka na ndenge nango na cadre nango yango kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso oyo bazolela na ba famille nyonso baza na matanga. Courage bandeko nanga ba o nyonso baza na ba sujet de prière pendant des années. Peut-être ça fait déjà 10 ans, ça fait déjà 20 ans. Oyo ozalaka na sujet de prière otikala kozwa solution te kisongi officiel aye ko encourager yo kaka ke kotika nzambe te, continuez toujours na kosambelaka ata soki lelo esimbi te miyebelake non lobi ekosimba nango na kombo na Yesu. Voilà. Triste nouvelle, triste réalité la famille kandenge boyebi kokufa ezalaka nzela ya mutu nyonso to matato kita aza appelé ya kokufaka un jour. Ata soki oboyi olobi ke non nga nalingi kokufa te, miyebela deja ke mutu nyonso na se ya moi aza na ye moleki nzela. Nakolamuka bandeko nanga liwa lisusu eye kobeta porte na ndako ya bacomédien. Touti kokufela awa papa na biso Richard Mukoko oyo toutaki kokunda bandeko nanga ebele ya bato babandaye kokanisa ke non ndenge eza boye tokopema makambo ya matanga ekozala lisusu te awa kini kokota, mais malheureusement makambo ya matanga bandeko nanga ezo continuer kaka, makambo ya matanga la famille ezo ya kaka. Na minute oyo la famille toye ko informer bino ke moko ya bacomédienne na kombo ya Mama Bolingo na bandi ebele ya bato toyebi Mama Bolingo mingi ajua na ba pièce ya groupe Salongo. Groupe Salongo eza groupe ya munene oyo banda penza makambo ya théâtre na mboka na biso. Groupe oyo ezo emema sango baloba bongo so ina lobi mabebo ko jenga na ba commentaire boya ko finga ngati. C'est vrai, la plupart des gens batunaka yoko toyebi lingala te. Je suis une Congolaise. Je parle tous les langues. Nalobaka lingala, nalobaka français, nalobaka swahili, nalobaka anglais. Alors, vous comprendre nga mosusu ba mo ekimanga. S'il vous plaît, oya ko finga na ba commentaire te. Yango na bando loba, mama na biso Bolingo abandai ko jouer na groupe Salongo. Ka ndenge boyebi groupe Salongo eza moko ya ba groupe o emema sango. Emema sango na ndenge moko ya somo. Groupe Salongo eza groupe moko ya munene. Groupe théâtral ya munene place ba papa na biso Elombe Bauta, place ba papa Masasi Bauta, place ba mama Solange Mindondo Bauta, ba mama Mira Ese Bauta, ba mama na biso c'est mama Mabele.
bango nyonso bazalaki kuna ba comédien moko oyo bazalaki na art na kati na bango. Donc kuna je m'excuse na groupe Salongo pour que o jouer il faut vraiment bandimela yo. Alors eyaki kosala ke groupe wana nde place batombola ebele ya bacomédien, mais lelo oyo to ya kovanda ka boye lelo dimanche ka ndenge boyebi mutu nyonso alingaka toujours a relaxer un peu, azwa mwa temps na ye a relaxer asala mwa makambo mosusu. Mais malheureusement baye kopesa biso information ya koloba ke mama mabele e mama na biso bolingo, mama bolingo ya groupe Salongo aza lisusu na biso te, mama bolingo atiki biso. La famille ezosala pasi kande na yebisaki bino na ebandeli déjà soki bosala constant depuis 2022 na ba théâtre bato bazokufaka kobandaka à partir en mars nde ba comédien bakufaka. Eza eloko moko mosusu bango moko ba comédien batiaka ngo na mutu te, batiekelaka ngo kate, mais soki bazongi depuis 2022 bakoya ko comprendre que chaque année na mars nde bacomédien babandaka kokufa. Eloko lelo ezoka musanga eza kaka epa ya bacomédien lelo, malgré bacomédien baza kokufa bolingo na kati ya bacomédien eza te. Bacomédien bazoswana lelo oyo bacomédien base diviser ba o batie bisika na bango, ba o batie bisika na bango, ce qui fait mal. Et pourtant boyebi diable akotaka place oyo unité eza akotaka te, mais place o makelele ezali nde place satana akotaka ya lingaka bongo pour que asala misala na ye mabe, mais place unité ezali aokota te. Ayebi pourquoi? Parce que bato bako yeba ke oyo aza satana ezalaka bongo. Yango nga penza na ye kosenga nanu na bino bacomédien botika nanu ba makambo ya biswana swana oyo ezangi mutu na makolo. Si otu ba mama na biso oyo mibale bato moko bavandeli ka koswana ezalaka ya Gabi na mama Teresa. Quand même toboni Teresa aye akotaka lisusu moto te ndenge azalaki kala, mais ya Gabi ezosala pasi na soni komona ya Gabi na kimukolo na ye wana famille ya bato ezolela. Ti lelo balelaka mwana na bango Diana Makila, ti lelo balelaka mwana na bango Suzi Bantu, mais ya Gabi azo se permettre pona koya koloba te non alia Diana Makila na Makemba, alia Diana Makila na Nguba. Eza bablo moko bandeko nanga eosala pasi. Et puis soki botali eye moko aoloba te non nga basakanaka na nga te, mosusu azalaki ka boeti ya kenda akufa. Donc cela veut dire que ba ebele ya ba comédien bazoko kufa ka ye ya Gabi ayebaka. Ezaka pasi. Bandeko nanga ya ba comédien s'il vous plaît, awa toza na bata ya koswana ka biswana swana te. Boza mikolo nga kutu eza na bato mosusu o na koki komona lelo ata soki ba oswana na bango otala kaki no baza bana mike tango ba okola ba comprendre que na âge moko boye tozala ka bisusu besoin na biswana swana te, tozala ka besoin na kimia ekota. Bato neti ba Michou, bato neti ba Linda baza nanu soki baye koswana ba réseaux sociaux toko seka na biso toyebi ke baza na bango. Tongo bakokoma na ba deuxième âge bakoyeba keno mosusu naza na nga na besoin kaka na sololaka na mutu nyonso na somba na nga kinya na vi na nga mobimba naza lisusu na tango ya koswana te. Mais ba âge ba ya Gabi kalate azokota na troisième âge eza kaka bilobela na ba réseaux sociaux ezosala pasi ya makasi. En tout cas toye ko présenter ba sincère condoléances na famille ya mama na biso bolingo, famille na biologique qui sont officiels na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances. Ba sincère condoléances na famille artistique wana na pesi ba condoléances na groupe Salongo, parce que tant de personnes vont me poser de la question de savoir est-ce que groupe Salongo ti lelo ezalaka. Oui, groupe Salongo ti lelo ezalaka, ti lelo existaka ba jouaka na bango. Bien que basi ba koli mais baza na bango bino moko bomona ka déjà papa na biso papa c'est papa qui papa Elombe et pas ya Bela a jouaka to mona ka papa na biso mosusu papa Kofi azalaka pe kuna papa Masasi a jouaka bango nyonso wana baza na bango batu ya groupe Salongo. Toza na mama na biso Lipati
ti lelo oya jouaka bino moko bomoni. Et d'ailleurs na ko recommander bino boko ta na chaîne ya Mama Lipati bokende ko s'abonner kuna s'il vous plaît. Atiaka ba théâtre toujours et encore oya kala ya groupe Salongo na ba théâtre ya sika o ba tournaka bokenda kuna pe ko s'abonner et ko sala malamu. Bande konanga ba sincère condoléances na ba fan nyonso ya Mama Bolingo. Ba o nyonso ba bando linga Mama Bolingo, ba o nyonso ba bando sepelaka na Mama Bolingo. En tout cas na ye ko présenter ba sincère condoléances na ndenge moko ya kitoko. Yango na ye ko profiter pour na ko ya ko sala moi rappel sur makambo ya liwa. La famille, vanité de vanité, tout est vanité. Na se ya moi biso nyonso toza ba paya. Eza na mutu moko te oya ya na se ya moi oya kotikala libela azate. Ata soki oza na bambongo ndenge nini. Ata soki oza na ba docteur o balobaka ke docteur ayebi nyonso parce que ata docteur oya yebaka nyonso yepe akufaka. Totiaka ngo na mutu. Alors vanité de vanité, tout est vanité. Toza baleki nzela na se ya moi banda ko bongisaka nzela na yo. Chaque jour, tango zola mukaka oza na pema. Bongisaka nzela na yo, pourquoi? Parce que oyebi plutôt lobi na yo te. Lelo na biso toyeba kango. Kande na obeta masolo na yebi. Mais ya lobi na oyeba te. Na yebi te nini eko koma lobi. Na yebi te eko zala ndenge nini na yebi te. Na yebi te ba surprise ya malamu nini na kozwa lobi. Ba surprise ya mabe nini na kozwa lobi toyebaka te. Ya lelo onde toyebaka yango na eko sensibiliser yo moto zolanda kisoni sonzo officiel. En tout cas bongisa façon na yo ya kotambola, bongisa façon na yo ya kovandaka na bato, bongisa façon na yo ya kozalaka. Eza na bato mosusu bazalaka manfu nazata kuna te na vandaka na ndako ya mutu te. Epa ya nzambe ezalaka makambo te ke non na vandaka na ndako ya mutu te, mutu moko te aliesaka nga te. Epa ya nzambe biloko wana ezalaka te. Alors, soki oyebi Yesu te, c'est le moment yamba Yesu na motema na yo mobimba. Soki oyebi Yesu te, luka église place basambelaka kendo pesa bomoi na yo epa ya nzambe. Pourquoi? Ata soki lelo kufi oyebi ke na opema na kimia. Mais soki vi na yo eza dans le Seigneur te, okokufa bandeko nanga okokende na lifelo. Na lifelo wana okotikala kozala na kimia te e ozala kolela na kolela chaque jour. Mais soki oyebi Yesu, soki opesi vi na yo epa ya nzambe okomona mukolo kokufa na yo moko okosepela okomona ke na ye penza kopema. Na se ya moi tolamukaka na tongo il faut luka musala, il faut kende musala. Soki oza na bana mema bana na école oyebi ke il faut na zonga na sala boy donc journée na yo na vi na yo mobimba ozala kaka likolo il faut sala oyo sala oyo. Ata oza na ndako o na osala te oza na ndako mais tozala ka likolo il faut na bongisa ndako, il faut tolia, il faut nini, il faut do makambo nyonso il faut na sala. Sikoyo ekozala pasi pe mawa okufi lelo na kokufa okufi ole okende opema okoti lisusu na moto mosusu ekozala pasi. Mais soki okufi dans le Seigneur oza na temps na yo ya kopema oyebi ke awa na ye nanga kopema libela eza bongo pesa vi na yo epa ya nzambe. Soki pe ozalaki mutu obanda osambela peut-être ba réalité ya vie parce que toyebi ke la vie a ses propres réalités. Ba réalité peut-être ya vie et yaki ko sala yo mwa mabe ko changer yo olingaka lisusu makambo ya nzambe zongela nzambe kolanda ba réalité ya vie te, kolanda ba réalité ya vie te bandeko nanga zongela nzambe luka elongi ya nzambe salela nzambe ekozala penza mingi malamu. Biso bato oyo bakufaka dans le Seigneur tolelaka mingi te mais tokumisaka ka nzambe tolobi nzambe ye moko a permettre mwana na ye akendo pema. Mais ba oyo bakufaka bayebi nzambe te babangisaka biso. Pourquoi? Parce que tomitunaka Seigneur un oyo baza wapi baza wapi ekosukela bango ndenge nini. Mais soki eza mutu oyo ayebi makambo ya nzambe tobangelaka ye te toyebaka ke mutu ndenge aza boye ake na ye kopema aza na ye akolala aza na ye kolala moyen aloba eza te apemi na ye eza bongo. Vanité de vanité ezala mituko oza nango ezala bilamba ezala bambongo oza nango mukolo kokufa
eloko ka bakosombela yo ya cher ezaka place ya kokundela yo na sœur kende de biloko oyo bakosalela yo ya cher ya makasi oyo nyonso etikali bilamba eza kaka bilamba oyo nyonso peut-être ata soki basombeli yo bilamba ya cher mais oyeba kaka non ekobeba mituka oyo oza nango na bandako bakotikala kokunda biloko wana na yo te ata soki ozalaka na visa ya voyage na passeport nyonso kotika ngo ezala visa ezala passeport nyonso ekotikala ezala mbongo oyo eza na compte bancaire nyonso ekotikala lolendo ya nini jalousie ya nini motema mabe ya nini ye bandeko na nga tobongola mitema na biso toluka elongi ya Nzambe tosalela Nzambe na bolingo nyonso na makasi nyonso. Voilà la famille tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso ya lelo sur Kisongi Songi officiel. Soki nano s'abona te na osinga na yo s'abonner. Je m'excuse soki nano o partage vidéo na biso te salela biso partage soki nano o ema vidéo na biso te aimé vidéo na biso na ndenge moko ya malamu commentaire na yo ekosala biso pe kitoko et encore kitoko mingi bo permettre nga la famille kande boyebi na système moko bien biloko kitoko emelaka na ngote kande to yaki kopesa bino information ya mama na biso akufi. Bye bye la famille et à la prochaine.